eza spécialité ya Proverbe 30-30 na kati ya Sentinel TV na tongo lelo le 4 mai ezali mokolo biso awa en Angleterre tozokende ko voter en Angleterre nous surtout na kosenga bino bo voter baleba parce que bangonde bazali bato basoutenaka ba étranger pe bapesa biso ba droit ya kovanda na mboko libela na libela mutu akoki kobenga na biso te pe akoki kobotola biso yango te yango lelo bandeko nyonso bakobima bo voter leba parce que baleba bangonde bazali bato oyo batravaillaka na bato bayindo to na baétranger basango ya Congo na makambo ya Congo ba épiscopo ya Amérique basangani bakomeli ministre ya intérieur pe bakomeli vice premier bakomeli vice président na président ya États-Unis bapese na bapoids na bango nyonso tout bastopper Kabila ndenge azoko massacrer ba Congolais pe ndenge azali ko boycotter ba accord ya le 31 donc ba épiscopo c'est-à-dire ba sangoto ba sambelito ba pasteur les États-Unis ba sangani bango nyonso ba lever ton na ba massacre na ba aventure zo sama na Congo donc ba ye ko soutenir église catholique ya Congo oyo a lancé bras de fer ouverte na criminels et rwandais et c'est là nous ba que Kabila a outaki ko dribbler na pape c'est là que le 19 décembre Kabila fallait kende bomona kindenge akomaki ko tambola par-ci par-là pelo que sauvaki akende okuta na pape nde pape nde atindaki basango bakutana na opposition oyo elala pongi ya Kinshasa oyo ba corrompu pour été ba signer l'accord mais Kabila basololaki na papa pesaki parole d'honneur qui a respecté l'accord mais Rwandais a respecté l'accord te a commis ko dribbler na papa comme ko kima même ko kutana na papa yango monaki papa aboyaki ko kende Kinshasa parce que Kabila a boy ko respecter makambo yokanaki Kabila azo sakana na mokili yomoni mutu soka ko bi pembe na liwa akomaka vaiki nyoka soki mutu ese kufi abetaka mukila abetaka boye soki si bakati mutu abimisaka dernier énergie na ye Kabila azobosana ke pape azali mokonzi ya monde cosmique donc monde cosmique yali franc-maçon ba diabolo ba démon ba sorcier ba mvuluzi bato wana nyonso tu baza na kati ya monde cosmique alors soko tumboli pape kimi pape lobamba moko yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur mais soko tikali ka kotelingana aucun franc-maçon pape azali aucun solo pape azali aucun gege pape azali aucun gede pape azali aucun milima pape azali donc eza nesika moko te ya kobata ma pape pour te pape akozwaye donc biliaki bikoki likambo mosusu akokamwa eyali Jean-Marie Kassamba oyo azali grand franc-maçon bato bayebi ye mokonzi ya télé 50 oyo azali kokombola bachaîne ya télévision ya télé sud awa kuna bapesa ye mbongo na Kabila Jean-Marie Kassamba avandaka na appartement ye moko abala te azalaka na mwasi te parce que Jean-Marie Kassamba azali PD pe de temps à temps azalaka copine passagère ya Kabila yango bazwila ye appartement Kabila alekisaka batan kuna Kabila yaka même na ba makango ne mususu ba mibali kuna Jean-Marie Kassamba azalika makoloba te parce que azindima ko travailler le col esclave kuna alors azali bongo na appartement ye moko azal PD azala mobali moi cité alors comment mutu oyo azali un détraqué mental ou bien mutu oyo azali bongo na ki pédophilie intraversi akoka ko se comporter na buso bandengwa na tala ye na tata munene lokola moto babengi ye pasteur mais aza pasteur à Gege Mugalu un pasteur à Gege baleki na télé 50 Mugalu azoko benga Jeannette oyo azali akemba nzoto makasi lokola mobali
ye azobenga Jeannette da Jeannette pe alobi que Jeannette ayiba te, Jeannette akosa te. Pourtant mwana Lumumba to petit-fils à Lumumba bimisaki ba preuve ya escroquerie ya famille Kabila pe Panama Papers ezali wana oyo ezoko incriminer famille ya Kabila na Jeannette Kabila oyo boyebi bien que azali ne lipasa Kabila te, azali tata mwasi ya Kabila, parce que so botali balobi que Jeannette na Kabila babotama mapasa, mais moko abotama na salon théâtre na bango, moko abotama na Ewa Bora, moko abotama soki na ba montagne ya Fiji. C'est-à-dire na même butuana mama na bango azaki na makasi tellement ebele aboti mwana moko na Fiji, mwana mususu ake kobota ye kaka na butuana ake kobota ye na Ewa Bora. Donc le ridicule ne tue pas et le ridicule n'est pas rwandais. Yango ba persistaka na ba erreur wana buzoba mokili mombeyebi ke bazali bongo ba congolais te, ce sont des rwandais. Alors tolobiete Jean-Marie Kasamba na Mugalu oyo akende kobondela leki ya Tshisekedi ya mwasi bolandi émission leki ya Tshisekedi ya leki ya papa Tshisekedi ya salaki na Eliezer alobi pasteur moko ayaki awa ayaki koluka kokutana na ngai pona kende kokutana gouvernement to pona kutsa ye na nzela bakutana na Tshisekedi. Pasteur wana azali Mugalu, pasteur agege oyo azo continue kosala ba aventure oyo azo kokende kodembelaka me ayebake ye na Marini na Kinzami na pe na Kankenza biliaki bango bikoki parce que misala na bango e bimi na poisa. Alors tomoni ete presse ya Congo ba journaliste na bino balandi bozo sunga révolution TP bozo sunga Congo te na ndeni na yoka bato ebele bamsu bakomi en émission na salaki awa Kerasope corrompu ba aider Kabila na ko glisser parce que soki ya solo bazaki bato balingaki ko kanga Kabila pour a continuer te un balinga ba bakse sous inanete pe balinga batikele ni parlement ni sénat parce que parlement na sénat nesika bavandisaka pe baponaka ba loi pe sika oyo bavandisaka bokonzi ya mboka. Soki botikeli mutu parlement pe sénat, c'est-à-dire botiki akonza. Or toyebete na kati ya parlement pe na sénat Kabila atondisa bato na c'est-à-dire za majoritaire loi nyonso tu ba ko voter kuna ata mutu moko akotelemela yango te. Comment bato rassemblement bakoki kotisala erreur ya monene ndenge wana kotikela un criminel na sénat na nini na parlement na seni parce que nangonga oyo Kabila azo manipuler ba fichier azo manipuler nanga zana likambo koloba te parce que nanga ye moko azali pe pide azana kati ya franc-maçon bakotse na makambo wana azotosa mokozi na bango ako travailler toujours azala contre peuple congolais. Donc eza mawa mingi pour ba congolais. Alors na ki batebele ba komi au proverbe foye ba ke Congo eza maudit, Congo eza mboka moko maudit, Congo eza na ba problème, Congo eza boy bande konanga biso toza ba side na nzambe. Congo n'a jamais été maudit. Le Congo n'a jamais été maudit parce que le Congo c'est un pays béni. Le Congo, son sous-sol vaut 24 milliards de dollars. Et lelo oyo ezala Afrique du Sud, ezala na Kinshasa, ezala na Poto, ezala na Paris, na Wapi, na Amérique, na Angleterre, bato surtout bazo rêver ba récupérer mabele à Congo. Mabele à Congo yango wana envoie ba Rwandais. Seconde yo ba ke mabele à Congo ezali maudit. Soki Rwanda ezotonga na mbongo ya Congo. Soki Kabila après 16 ans pouvoir azana plus de 15 milliards de dollars. Donc mabele à Congo eza maudité, mais peuple congolais ndaza maudit. Pe congolais no surtout. Est-ce que lelo o boye bisanga Lumbala Olengankoi qui ça Bruno Tshibala batwana nyo surtout oyo bake kopesa Kabila babeki ese bazangi mayele bazali batu oyo le 19 décembre 2016 basalaki ba vidéo balobaki ete Kabila il faut à dégager le 19 décembre pour Mandé Gossela
bon siko tango bino bosali ba déclaration que Kabila faut bengana ye Kabila faut bona boy mais na suka bokomi na ngambu na ye na suka bo rejoindre e kana ye banani oyo baza ba perdant banani oyo baza koloka ezali bino bato oyo boke na ka mutu wana toloba lisusu neti lelo oyo bato nyonso na Angleterre un peu partout bazolanda Christian Malanga. Allô? Ouais, nous sommes en pleine émission, en pleine breaking news. Soko Robert, après 30 minutes, ça bien. Merci. Alors, Batonio surtout, Christian Malanga a salaki ba vidéo awa a kosaki batiliboso au la décembre 2015 na ozwa pouvoir azuite. En décembre 2016, a commis kokeno kanga photo na pape na pape kutute to mona ki ba wera son na mwasa ya King Kester bakuta na pape meye a commis kokene na sima pape na sango mo boye ya gege o ala ndaka pape bakanga ba photo. Siko bato nyo surtout bazola na Christian Malanga. Soko yesi bango lelo ke bakeno luka un pasteur a délivré bango to mituna bango ça bien te ba yo mto na problème. Batouana nous surtout bazolande baza yakoloka parce que ce monsieur c'est un kadogo aza mutu a peut perdre aza un kabiliste ba pesa bango mbongo ba ya ko distraire bato mais bato oyo botala bien bato tout balandaka ye omona ke bana baza déséquilibré parce que so bazaki normal ba ko kolanda mutu ande ngwana te tout simplement parce que presse ezolobela dikamwana te maizo.com osala ka analyse kaka kolobela Tshisekedi kolobela Félix Tshisekedi kolobela opposition kolobela ni ebongo Christian Malanga oyo yamba ye bokenda tina ba Italie mukoloni opesa biso compte randi ya musala obosala na yesuka place ni boza kapena courage ya koyamba ye koyamba staff na ye botu na ye alobaki akozwa pouvoir amemaki bato alexa ba vidéo asimisa bato menduki bakozwa bokonzi mukoloni okomona ke donc le ridicule n'est pas congolais. Mais bon, il bino surtout boza sima mutuana, bon ba problème spirituel, boluka ba délivrance parce que c'est pas normal na en plein 21e siècle moi na mukende ngwana akosa kabino asakana na bino bozo continuer ko kumisa ye et au monde appelle na kati na bino zana bato bazana ba problème ya spirituel oyo bazo ni de un bon pasteur na kutu boyebi ke na kiparate bolinga boboyinga na public ebele na monde au bas sepela na sala ceux qui bino 2 ou bien 20 personnes, ou bien 300 personnes ou bien même 5 personnes vous êtes d'accord, je m'en fous. Kabila asili keli Chibala pour amemeli Olengankoi alias Ntumba Zazu oyo ali komi boma po ba boyi ni na gouvernement zala ni na présidence ya Sensa azala azoni na se suicider. Alors Kabila azana kanda ya Chibala parce que amemeli lisanga bonganga un ancien pécheur pe amemeli mutu lokola kisa Olengankoi o babengi Ntumba Zazu parce que bazo pesete et pesi kanda. De l'autre côté André Kimbuta Oazali Bongo, gouverneur à ville à Kinshasa, grand fumeur de chanvre, moi nanae autiko kimana mbongo oyo ezalaki destiné ya kosisa misala ya salubrité na ville à Kinshasa. Alors tozo komitu na ndenge nini mbongo ya l'état ekoki kokende ko se retrouver na poche ya mwana ya Kimbuta oyo asalaka na hôtel de ville. Donc ezali mawamingi. Alors tozo koloba ke problème toza nango ya presse bande konanga ba chaîne ya télévision eza ebele ebimi bowenze mais est-ce que ba chaîne na télévision wana nyonso na internet na presse est-ce que zo sunga bino tala congolais alingi loko gratuit chaîne na télévision loko la BBC information ba radio ya monde ba TV5 ba France 24 bani ça coûte cher pour nous monter station ya télévision to
internet to website ekutaka trop cher kaka congolais mutu alingi masolo ya lokuta fois passé samedi passé nazalaki awa ndeko na biso mwasi Diamant Noir auti France afuti billet na ye expressement aye Londres Manchester aye kosala interview na ngai. C'est-à-dire pour na ozo ba information ça demande de l'argent. Ba presse lokola nini ba BBC ba tiaka par année $200,000 pour na ba information. Boke na États-Unis beaucoup de ba journaux aminene wana okomona ba tiaka ba mbongo ebele ba na ba budget mo ba tiaka pour na ba information. Ba paparazzi ba bimisaka ba mbongo ebele pour na ko nous ba information. Alors bino ba congolais boli ko supporter ba o bazo sala musala kitoko te pe bozo landa ba chaîne ya lokuta. Par exemple lelo oyo mutu lokola maizo.com beaucoup landa kete parce que azali injuste asala ka musala kitoko asala ba recherche ne kitoko mais azali injuste. Il faut aya ko critiquer pe Ngwanda, il faut aya ko critiquer pe Christian Malanga. Ce qui azoya aya ko critiquer Tshisekedi na mwana na ye, c'est-à-dire azo rendre bino mauvais service. Télé Chang, ce qui azoya ko pesa bino information ya lokuta et puis azara na information te azara azu ba journaux atangi à se mettre liboso à caméra abani ko tangela bino ba journaux pe a tchewana bo soutenir ye. Mais or que na view nyo surtout oye bozo tala ye bozo ko tele déjà mo pe azo pe sabino eloko ya sikate azana be formation te azana masolo akati te et puis aza collabo tango yo zo tala ye ozo soutenir eloko na kele liboso. Congolais tozana guerre oyo Moïse Katumbi azali Zambien Rwandais Zambien juif oyo atie mbongo ebele na ba chaîne na télévision na ba chaîne ya internet ba kumisa ye ba netole ba sanzole soki mutu akomaka président pour la presse mais Moïse Katumbi asa komi président kala. Or Moïse Katumbi aza ennemi ya Congo ami ya Kabila ya ba Rwandais azo jouer ya ba Rwandais aza na bisote yango mo na lobai ke rassemblement ele à part ya Kabila parce que bazo tambola na mutu ya Kabila mutu o alobaki ete ako abandonaka Kabila te lokola Vitalo asala, c'est-à-dire que même bolanda même Francis Kalombo le baleka na TV batikala jamais ko dénoncer na télévision que Congo est sous l'occupation, batikala jamais ko dénoncer na télévision que Kabila za Rwandais, batikala jamais ko dénoncer na télévision même que Kamwina Sapu azali infiltré bateau bazo bomalelo na komba Kamwina Sapu bazali bongo ba Gedeon ba wuti katanga tango bino bozoleka na télévision bolobi ete biso toza ba combattant toni ko libérer Congo drapeau bozo salela ezali drapeau ya occupation vrai drapeau ya Congo yango vrai drapeau ya Congo yango banda tozo indépendance drapeau lelo bat basalela yango za palu ba collabo mais vrai drapeau ya Congo yango mais tango yo lobi oza combattant ozo sala émission ozo drapeau occupation oyo ya blé wana bozana ngo wana eza drapeau Congo te soki déjà yo presse bozolo bela drapeau te bozolo bela ba fo batu te bozolo bela te makamni ko salama alors presse na mino eza voué à l'échec et ce n'est pas presse et ya ko loba vérité et ya ko fongola bana ya mboka miso pe e ya ko tindika batu bali na mboka na bango mais soki presse na bino oh pasteur mais oza pasteur ozo kumisa Katumbi mwaki bolandaki bino moko Diamant Noir bazo solola na aventurier oyo ya Élysée azaka en Afrique du Sud. Alors Élysée o maman na ye a préféré amema mbwa na poto atikiye pour amoniki akoya na poto teta azali mutu oyo je respecte beaucoup aza mukolo nanga azali un bishop formé en église ya Koutino mais tala ba insanité ebimaka na monoko na ye. Bien que tous en kanda, bien que tous en combattant, mais il faut tous en lapidaire parce que cause à la combattant, les autres n'angate, n'aba no finga, n'aba no luba makamunyo soya luba kawana. Mais tala sikoyo azoye bisa ndeko ya mwasi Diamant Noir que Katumbi azako futele ndaku, awati ko futele ndaku, et ça zo futa ndaku te. Binomo bomona Élysée wana
na kati kaka internet afinga Kabila afinga Olive aleka lisusu asenga Kabila pardon. Donc bazali ba combattant nzala tokende na Paris bokomona Chatumba oyo ngana benga kengeleka parce que azali vrai mutu akoki ko continuer œuvre ngeleka. Chatumba azali ko tia batu na milangi kolongola bilamba ko tia basinga na mutu lelo oyo akota ki Mario na ndaku ya mukombata moko boyebi kombo. Alors batu ndengo wana bino bozo ya bango na presse batande wana bakoloba lisusu te na presse parce que Chatumba bozala ba vidéo azabu lumbu oyo ba publier ndenge moko na ba pasteur na batu nyonso tu oyo balakisa bolumbu na bango na télévision baza batu bakoyi koloba lisusu te mais bino presse bosala mosala na bino te yango batu bazo continue koloba. Tozonga na Kinshasa Vital Kamerhe oyo azali bongo valet ya Rwanda oyo azali bongo kosala G ya ba Rwandais oyo lelo tozo ba c'est un impudique azana sida akabi sida na ba finyo so Kinshasa tango azalaki président parlement ayiba mbongo pe lelo oyo a zui mwasi ya bato ya Jive Mpiana azo cohabiter na ye au vu et au su de tout le monde presque kangi monoko lelo oyo landa ba vidéo ya Kinshasa so aussi bato ke tokosala marche tokosala ville morte yoka journaliste azo tuna ye bino bozo bima libanda po bomisa bato depuis quand marche bato bakufa. Depuis quand so bato bazo sala marche à protestation, so bato bazo sala marche pacifique, même les violents fou bato bakufa. Or, toyebi ke na monde entier so ki marche zali, ba etufarango na ba matraque, na ba maya moto, masasi kute ko beta te po bato boza en face na bango, baza na minduki te. Mais lelo oyo presse ya Congo, so ko yebise kage nazo kende marche, nazo kende ba oto yo lingo bomisa bato. Donc presse ezali tellement acheté que zo sala misala na ngote eza na poto eza na Afrique. Alors faute eza nani ya bino bato bozo landa bato ndenge wana. Bato boyebi ke ba collabo, bato boyebi ke ba na message te, bato boyebi ke baza acheté, bato boyebi ke bazali ba anti révolution, bino bozo landa ba vidéo na bango, bino bozo continue ko soutenir bango, yango ezo pesa bango mutu makasi. Donc na ngana sabino que presse ça coûte cher, les informations aussi coûtent cher. Botu na ba agent sécurité, botu na ba sécurité d'état, ba sabino que ba tiaka mbongo ebele pour la sécurité. C'est ce que Mobutu faisait. Mobutu a misé sur sa sécurité. Il sortait de l'argent, des millions et des millions d'argent pour payer les agents de sécurité. Alors, bino bozo linga kozala beni, bozo linga boke de liboso, mais bozali bongo ko protéger ba vrai journaliste té, bozo protéger ba vrai pasteur té. Ngana journaliste té, ceux qui le donnent comment on peut savoir information parce que ba professionnel ba déceva biso, baza na ba information té, baza pe na ba message té, bani ba lega na télévision, bani ba lega na internet, baza na message té. Yango moni biso to zako sala musala ya bonne foi, yango tozo continuer na côté ya Sangmalam, na ko éduquer, na ko pesa bino ba news à Congo, yango moni chaque tongo batu balandaka biso, pe toza na public, pe toza na bato wazo supporter biso. Donc naningaki ko yesa bino que étant que congolais, étant que moi na Congo, kolandaka n'importe quelle presse té. Soutenaka presse oyo moni que zo tambola bien. Oya ba aventurier, oya ba collabo, basi bazi mbongo epa Moïse Katumbi, oya sombi bango, oyo bazo kumisaka ye, bazali batu bo pesa bango ta mbongo te bolanda bango te. So moni ka journaliste moko zo sala émission na suka nango, akumisi Moïse Katumbi. Pasteur moko, lokola aventurier oyo ya Joël na yebite soka zaka pasteur parce que na mona tabo nzambe na kati na ete ayaka na information lokuta pasteur akoza pe munoko munene ndenge wana te bolimisanga nazo fingete ezande mo mutu akoloba proverbe 30 za na libania fingate mutu na nzambe ako benga jamais mutu aza munoko munene ndenge wana koma pasteur yango moni aza tellement munoko munene ayaka chaque jour koloba mayaka koloba ka kokumisa Moïse Katumbi. Alors bandeko nanga boyeba que presse ezali très important bo soutenir batu oyo bazo ba makamba solo bo soutenir batu oyo bazana bonzambe parce que ba kopesa bino ba information malamu touti kolanda mwana mboka Kabundu Akambud déclaration sali ezali malamu mais est-ce déclaration oyo yazo sala
est-ce que ezali déclaration au rassemblement ezosala parce que Kabund aza victime ya Kabila babomi mwana ne na nko po babangisa ye mais entre temps bato baza na Kabund bazo collaborer na Kabila bazo lia mbongo pe bazo aider Kabila na ko glisser tokotala scénario oyo kosuka ndenge nini tosambela kaka nzambe le 12 mai ebembe ya papa Tshisekedi kitana Kinshasa bongo tokotala ndenge kosuka en tout cas journée malamu tokutani na pokwa lisusu to journal lobi po na journal mususu merci yeso zankolo bye bye for now.